Bienvenue à tout le monde, c'est pour le compte de Yokani Télévision, MK Mireille et à votre service. Yoka kolela yande kombuta machaka de bongo tokuta na bino sima. Bo fongola mato ye luwa. Oyo ezakaka ba extrait ya ba seconde. Parce que toi na ba 4 heures du temps ya conversation. Bongo boroyo kaskonde ba wanga na tantine. Bolobi ke tosalaka eloko te, tozalaka na likambo moko te, problème ezate. Toyo kanam. Une femme du pasteur ne touche pas. Voilà. Moi, en fait, le nom de moi, je te donne l'assurance. C'est une bonne femme. Viens me voir. À ça, moi, ça me brûle. Je te dis. À ça, moi, c'est mal à y éviter aussi matin à le donc, yo moi si nanga. Il faut yo ya ko rassurer ngai. Donc, pour moi, ke basakani na moi si. Yo moi si nanga. Il faut yon ko rassurer nganga ça n'est plus de 15 ans de vie commune. Yon ne faut ya ko rassurer ah bolingo ya buzoba, bolingo ya buzoba pena. Pasteur nzamba peso makasi. Fo nga pena na luka yo. Na luka pasteur o. Poni boni yo ko la pasteur makasi boy. Vraiment, te yo ka lisusu. Une femme du pasteur ne touche pas. Voilà. Moi, en fait, le nom de moi, je te donne l'assurance. C'est une bonne femme. Viens me voir. À ça, moi, ça me brûle. Je te dis. À ça, moi, c'est mal à y éviter aussi matin à le pasteur, frère. Donc, au saleli, au lieu, aussi d'ici. Ozozong c'est la mutu kol sani naye na biloko déjà olia ozo biseke sani wana eza bien ya onde kota biloko ebele liango kaka zoango ba servir yo nango pendant ko yebi ke si oleli si obi ko toboli so bazui ba tie biloko nyonso ekitala ndenga se pa moi si kuno ko yebise ko linga kai koto yaka pa mobali na ozo yebise ko yebi mambwana te osimba ete mais heureusement que bisou ebini tozonga na histoire à bisou avant ça la présentation de l'actrice. Pour moi ça ko beta penda akao ke penda Hollywood boko bako sélectionner pour beta ngo bien alors ça ngo propre kitoko et puis le comble c'est que pasteur Ndazalaki qui dit ba tant on ta la histoire ngo ça dit que pasteur Ndazalaki qui dit ba neni na réunion de famille ya batu à part pas ya panzu na mona place moko te batikala au filmer réunion de famille o ba ça famille à moi si na famille mobali ba beta li solo pona bozonga bozala bien. Et puis pour votre information, ezara mbala liboso te tantina libi ko bimana ndako. Et aki mbala liboso te. Moi si avant sa présentation na ye comme actrice na Grigny Grande Borne kuna na France kuna. Po bata Grigny ba benginga. Bo salela nga ba faux compte kilikili. Bo nikela nga ngo na se wobetela nga lisolo ya tantine. Soki pena na ndenge ya nord mena ya solo. Il y a en tant que maman pasteur, maman a fait ça, mais pasteur Nazaki qui dit bah, oh babando BTG Mundele pasteur comprendre te. Comment se fait-il que dans la réunion de famille, il y a famille mobile il y a moi si, bo banda ko enregistré. À part papa nzuna mona ngote. Frère azolo bakeye aliyebi na ye ko simba mona moi si atala liboko tesko bizwe utayi wapi. Vidéo à bisou pe bo pesa onka bo attribuer lango pasteur. Si kona zongi sabino moi bongo moi nda musima. Bon vidéo eza pasteur mutachaki. Yo moi si olobi ke boka bwana pasteur kalati. Sko akota ki na kati ya ba compte na ondeni. Po vidéo ne bimi na compte ya moi si te bimi ku na compte ya frère. Si ko bo expliquer nga ndenge nini na magie nini pasteur. Azape expert informaticien te. A kozwa pirater compte ya moi si et memi ti pa compte à frère. Bo mona te ke tenir te. Bo luka raison makasi me tenir te penza. Pona yoki na ba nini ona bolo ba keza mobile nde muta public. Vidéo ne bimeli na compte ya frère. Nazozo nga pona ebisa bino ndenge nini bimeli na compte ya frère. E bimi na compte ya frère ndeni. Tantine tant ba fente ba sidisi ko madame sonné ba beti dam ba simbi ba lele ba nganga kanda nde tantine sikoyo mayele komi ko mwa ko fongwama abosani ke
outi musika na mutu andimaki yo tangu grande borne grini eboyaki yo tango mitelengano oyebi ke yo ozalaki likwesh katula soif ya pasteur moko boye pe kaka serviteur kapo yo ozala makasi na baserviteur azalaki marie yo ozalaki likweshine katula soif na ye pasteur wana akufa yo koma le salaire du péché c'est la mort oyebi yango nabombeli yo na ndambu tozwa mosusu nsima ozalaka likwesha pasteur wana oya sikoyo na bakombo yebake tour na sorti médiatique mosusu na oya na kompona ya na kayenga ya système amoura kaka elenge ya youtube okolia yango na kaye système amoura na kaye po tobosana te fo tokende yango molo nayebisi bino que votre cœur battra un peu plus vite ici c'est plus que novelas on n'a pas le droit de on ne pleure pas on n'a pas le droit de pleurer tokokangisa mutu te tobeta nde bamasasi tobeta nango tout droit mutu akokanga moninga aza te tobeta nde masolo yo betiti tokangi mutu te tofingi pe te on va pas insulter parce qu'ici on n'insulte pas mais tozobeta nde masolo ozalaka likweshi ya pasta moko boye ntango pasta yango apesaka mpe ka promesse kakobala yo tellement olingaki mama pasteur tellement olingi végétarien tellement olingi kozala olingi célébrité ki star mania mutu etungisa bongo ya mwana mwasi et puis il faut boyeba eloko moko mutu nyonso tabengama azala star mutu nyonso tabengama azala mwasi munene okozala mulayi engambe me mutu amukuse nda osaliso makambo le goût de ça goût okoki kolata nyonso kokanisa kifo yeba mpe ke kitoko eyedépendre na ndenge yo mimonela kokanisa te so ozwi otie tioko okomi kitoko parce que ya kitoko e kitoko epuis koloba te ke mpo nga molayi nde na yo na bote mpe yango mpe te mutu ekosalaka nzambe apesa oyo ndenge yo okanisela soki otamboli na nzela ya nzambe nde nzambe akohonore yo nde nzambe akohonore yo na mobali to na mwasi yo soki ebebisaka kaka bacouple ya bato donc sœur boyoka ndenge nini video ye kobima tango basimbi bamagnétise bakomisi lokwa magnéto oye bamagnéto atanga kala wana bamanie basilisi premier épisode esili bake na deuxième épisode avandi ti atali abi nde na omonela oyo ekomi makambo ya kamikaze d'ailleurs kutu ifale normalement nde natiela bino nde pena odie wana pena ya kamikaze natiela bino ngo nazoya kotiela bino bobangana bino te tango frère sikoyo sœur andimi pena ke frère ayebise kakobala ye sœur kutu po alongoli video yango sœur kutu akenda déjà azwi alati da voile azosala ba systématique ayobala seconde fois oh la gloire de la deuxième maison sera plus forte que la gloire de la lingwaku nanengo yebiso makambo na pardon eza kofinga pardon je retire oh que frère miroiter car fait rêver oh babara on te fait rêver tu dors de les histoires à dormir debout sœur tanga eko comprendre que oh nini amoni pena frère pena ko frère pena yembeli pena mwasi ne joyeux anniversaire a souhaiter maman chérie bolingo na ye joyeux anniversaire a poster yango batu musupe ba yembi ba poster abi oh mais frère oyebisa kinga ke kuna esimbaki tete siko makamni non nde sœur alobi mais nini yango ninga na omona boye mais frère osaka nanga to nini na olakisa ye nde sœur akoti na mode activer mode vengeance lelo azolatisa yango pasta na lokuta lelo azobetela yango pasta na lokuta nga nazoyebisa bino tala na lobi pesa nga bongo na yo kopesa nga sentiment te kopesa nga makolo te kopesa salela processeur ya nzoto ya bongo et réfléchir zwa mayele chasi ko tobanda okende yango bongo malembe po nga na ponaki na nga na bai nga na komi na nga leka pasta wana nenga na muta olobele te nga akoti na nga na autoroute bigoya kaka toleka boyoka sikoyo audio oyo nde kolakisa bino ke makambo na lobe eza ya solo que pasta mutu a publia
Bisou wana te. Eza ye moko la sœur. Muta publié yango na compte ya vengeance ya kanda. Lelo a changé maloba. Na yoki aloba, soki pe bakosi biso. Soki pa kosaki, akosi ye, kosala nini. Leka loba bien. Po yeba oyo eza internet. Bizengi bazate, mitu ezo fonctionner. Yango bongi babengaki ye kamikaze. Boyoka. Dans le bijou à filmer qui va une église, écoute, il y a qui te portable. Sur ta vidéo, on peut me traduire sur une agence simple à mon PC bisou. Il y a un abissé. Vous avez une église plus bas, tu vas à gagner, vous PC bisou non quoi. Sentinelle est on dit à combien que ça faut un bout à chapeau, faut un bout à linga, il faut me traduire qu'elle linga est soustée. Allez frère, c'est quoi chantage quoi. La côté na page na y faut un bout à jouer sur le code de Facebook na publier une vidéo na page ya ye mon faut un bout à. Bozolanda. Tawa monyo de vom ta monyo da trop tard, il va dire qu'il n'a de c'est pas. Bozolanda. Nga mutatine ngango atine mon États-Unis. Oyoki. Les États-Unis mutatine ngango États-Unis. Pasteur t'aime ta publier. C'était pendant déjà nga mutatine ngango na États-Unis. Voilà quoi. Pasteur mais alors ba kamikaze, bi kamikaze. Kamikaze obanga te kamikaze akolata bomba koyamba yo na bokufa. Voilà. Elle s'en fout la fille. Elle s'en fout la fille. Elle veut que buzobane batebele balata yango bakufa na batebele boyebi mutu batu musu bazala soka azwi nyama akomo panzanga to kufa biso tu bata matami te maketo kamikaze alati bomba lingi ba exploser bango nyonso na mutu bato innocent pasta bato ane eloko te okomo créer ba histoire ozokosa makambo ezomona que tu es en train de mentir. Bana nyonso ya Grini Grande Borne boya papa na ba mama boya obetela biso lisolo na témoignage ya la sœur. Boya ko betela biso lisolo na témoignage ya la sœur. Cette sœur kobosa na te ma sœur, le passé nous rattrape. Na koyela yo kaka awa boza la kaka branché nazoya nango molo ndenge yo koti na autoroute to panzanela kuna. Sœur oyo a témoigné liboso ya église pe tonga mobimba que mama na ye alesa bango bisala sala kenda kozela bango kisi apesa bango po basala boye bazongisa boye nakoyela bino video po boloba te ke ngamu na inventé bokotala siko la video so to monte to kosi parce que mukolo anda ko témoigner batu ya Grini bazalaki batu ya Paris bazalaki bandimi église bazalaki bango nde babengi nga babitani nga o détruire papa na biso mama mususu abengi nga ya mukolo alobi bana basi ya lelo yango bo vivre mukuse vi na bino ezoke liboso te zela mwana nga na lobana on ese mama zela nazwa kaye lokola moura de la presse na pesi mbote mama bimiseli ngai na bise mama vranda kimia apesi nga kaye na boyoka bike yango na papier boyoki abi mwana mwasi oyo a témoigné contre sa maman disons que maman na ye nda lokaka ye apesaka bango bakisi ainsi de suite maintenant ce seno lelo eza kaka avangu tokokende molo mona wana ozwaka bolobi na ye kopesa bino sikoyo réponse awa parce que mama na nga napesaki ye ko mama 007 zalaka wana info nayebi kozali diongolaka na fenêtre tokende boye moni oh ma moni komisi bolingwango kebona nzango silikotio ngokotio zanango yo fele olingo nango ekomi lokola kasa ya nzete aussi sango za kimia aussi sango tina suka. Tu as témoigné contre ta maman. Mwana mwasi oyo na pasta. Toba ne bandeni. Mwana mwasi oyo na pasta. Balingana une semaine ya pamba. Je vous dis bien une semaine. Mampala na ba vitesse. Mwana mwasi il faut na bala. Na komala ki derrière kokoma moi iki ya quartier. Babenge mwana muke. Mwana muke a plus de 40 ans zala. Mwana muke a plus de 40 ans zala. Mwana muke yango makambo Noël madinga aloba. Mwana muke a 30 ans zalaka. Or qu'elle n'a pas 30 ans. Elle a plus de 40 ans. Ce qu'on peut vérifier ce qui y n'a pas stala za mukolo. Mwana muke toleka.
Moi, la moi, si on va écouter un pasta une semaine seulement. Quand je précise, hein, une semaine seulement. Bakemba la moko na fiançailles. Je vous dis vendredi, oh balingani, vendredi prochain, basali fiançailles. Bolanda ngai très bien, bopesa nga makutu. Zibilo makutu, hein. Ouah. Vendredi prochain, basali fiançailles. Un mois plus tard, regarde bazoa, un mois seulement bazoa, tant ya ko préparer mariage na bango. Nde basali mariage. Yango pe, hein. Moi mbangu pe, ma foko zora tanga koyeba moi mwasi. Wana eza na 2007. Na 2007. Pasta basinyo deja nzamba banda ekopesa ye. Ndenge nini bazobenga pasta kazali mutu ya kisi akenda kozwa kisi na Cameroun po ani baolo babongo. Pasta na famille munene na Cameroun. Et puis avandi na Cameroun depuis akota Cameroun na ba 19 ans. Kolongane Cameroun ndeko ya poto. Na Douala. Église yango bapesi nga kutu précision maman maman 007 nazo luka ensemble de Sion voilà. Babi bayebi ye kuna l'ensemble de Sion. Azalaki mwana ya Albert Kankenza na Kinshasa na kokota kena kote ba ya omoni frontière na biso na Cameroun kuna tanga ke kuna église musala nzambe ti abimi na Cameroun. Nde na Cameroun ezaki base na bango sikoye ko fanda wana pena fandi. Ana bandeko ba famille bayenge bayebani pe basusu neti ngala kelekana na Gabon na batu na yebani na bango. Quand tu simande na yeko ke Gabon kuna ki sezara danger mais ngai na monango na sala ngote pona kelela ima mbonati. Nde ozoyoka bazo taxer pasteur de qui ça kena kozwa na Cameroun. Avani na Cameroun église obobenga ensemble de Sion eza na Cameroun bokoyoka. Na Douala et puis a passé vie na moulayi kuna nda yeko longa yeko kepoto. Sikonga na tuni. Na 2007 on salaki vite fait mariage il y a un mois. Oyeba o tuna kate qui si wana mona ngote. 15 ans ya mariage bosali. Po ba audio na roya na OK molo na ebisa bino na 3 heures du temps ya conversation. Musu na obulansele bino su mwa ndambu awa mais wana eza na pokwa. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans... Hey, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Seigneur, sauve-moi, celui qui sauve. Je demande à toi... Eh, fallait moi non bien. Je suis entouré. Et puis, c'est quoi la matière? Je suis entouré. Je demande à toi, Seigneur, qui sauve. Aïe! Yahweh, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, je suis maman. Na semaine wana kaka o ba wala ni wana. Ba signo déjà ezaki kopesama. Famille à moi si abengi mobile ayebisi que non ndenge ezana. Il faut to yamba mwana ya soki mama kulutwe. So mama leki. Soki nani bref Tatiana toke bon nanda kuna bango wana tango ba uti kobala na même pas une année. La fille est venue chez le pasteur. Mwasi azala quitté pasteur ndaki na ndaku. La fille est entrée avec sa valise. Avani pendant que la télévision était allumée, a tout na pasta. Pardon, YouTube ko katate. YouTube ko pinir ngai a tout ni pasta. Tonton, tonton, est-ce que tu es pisso? Tonton pe et kotiye kaka moi phrase moi nini ma comprendre tatuni ayebi kaka non sans pour autant comprendre pisso réellement c'est quoi. OK ça ba jargon ba argot plutôt oyo et le bamangana ba boyebi kaka et ça ba possibilité moko de parler de communiquer o ezaraba yanki. Et bota problème. Nde plaso babetaka lisolo pasta violaka te. Po mundele na likambo viol asali sarango ba jeté. Na bongo tangu mwasi aye pasta kotini si mwasi na chambre tuni chérie piso eza nini parce que moi na tuni nge kotinga mena o comprendre ngo te.
pour moi nango da bando mela mo ba cigarette mo ba vitesse mo bo ba beba na ida na maman na enda kangaki bisaka ayeko se réfugié wana nde na bongo moi c'est oh comment ko tuno likambo ya bongo abi boy après soki 2 jours soki quelques jours kaka à peine oh ba violer mwana ba violer nga bon toke na commissariat débat ndenge nini pesa boy ba preuve ça ni oh d'ailleurs kutu na sous-vêtement oyo ba biloko na etikala ki wana eza na chambre ya solo ok ya solo bon ça va police a potote il faut ya nango basala nini avana na garde à vue pasteur pe bandai da kote yo nzamba apesa ba sinyo yo na no kotite na sambeli pona yo nzamba alongola na nzela mabe ba yekuna ba ke ko sala ba enquête et tout ça là dossier bima non classé parce que na sous-vêtement ba kuta ba sperme ya pour permettre nga ba combo il y a 2 autres garçons qui n'est pas le truc du pasteur ndelo que sauva pasteur batika e siko viole salamela la manière nini yosko ebisanga viole ngo salama ndenge ni donc akomo kundola makambo moko boye webi celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage ou banda ko charger na masolo na ya lokuta na eleka na ko na misu olingaka nini nzambe ne muta justifiaka mama moni justice prospère nzambe nda justifiaka mokilité yaya nzambe nde muta justifiaka ko clouer mutu lelo lobi kuna osali nyonso olobi nyonso ya mabe po na ye okanisi ko bomi ministère na ye musala eza ya nzambe eza ya mutu te donc Dieu peut lui faire quitter de là l'homme s'appelle leçon moko boye l'homme soupe ezali eloko moko nzambe azola ki c'est pour a changer bi nzambe soka linga bénir ozali na atmosphère to environnement ya yango te alors linga longola wana kende sika oya bengeli yo ata soko zaki 20 ans ailleurs soko zali kaka au pied du maître mukolo moka ko longola ke na place moko esengeli pona yo. C'est le chemin que tu es en train de tracer pour le pasteur Papi. Obosanate oza parmi ba charpentier o ba otonganda kuana onzamba abongisela ya kitoko tangu batu bamemi Yesu epa ya Pilate babaka ene kulusu bayebaki que c'était pour finir avec Jésus-Christ. Tangu baponi Barnabas babi ye akende kokufa Barnabas atikala bakanisaki que babaka ene kulusu pona liwa na ye mais babosanaki dit amen babosanaki que komatane kulusu liwa wana ezalaki pona résurrection pona ngana yo tobika babosanaki même pona bao bazalaki wana babika yango tongo bakataki bateki Yesu baye kokata litoi Petelo akati litoi Yesu aboyaki azongisi parce que azalaki en train de tracer un chemin. C'était toute une histoire qui était en train de s'écrire. Mais bawana bayeba kite bakantia ki balongi po baobake ne kulusu mais kulusu ezalaki pona rédemption na ngana yo. Comprendre liloba oyo kobosana te bomba yango malamu na ozongela o 5 ans plus tard. Pasteur, relève-toi. Na yebi ko wa par terre. Mettez les mains. Celui qui t'a appelé, c'est Jésus. C'est lui qui t'a donné la mission. Et Anzambe, et Amutamokilité, pour preuve. Biloko ne sozo bimisa wana alakisaki moi c'est alakisa qui est poitrine et consort. Maman, c'est atinela qui ba photo à poitrine, ça date de quelle année? Et pourquoi tu n'as jamais réagi depuis là? Il faut réagir à. Hein? Batu, tokanisa. Makambo eza ebele ba point eza énorme. Mais na koyela bino témoignage ya maman oyo ninga zo loba contre maman na o lelo bazui voice ba bimisi mama zo loba. Problème ezaki na respecter ba maman bat na loba te mais ye moko nde apesa témoignage liboso batu nyonso. Abota na césarienne pona nini 5 fois. Pona nini? Cette dame savait que ngaki abota sute mwana na ye ya suka o ya bota. Aza témoignage pour ba katara ba trompe nezara de endommagé pour azana ba kiste moko.
Et c'est à cause de la prière que Nzamba sala ngolu yemo kwa yebi na samute mana yebi que kobota na ezalaka presque plus possible ti akuta ina pasta. C'est par la prière que nda simbi bana wana lelo ka par la liboko elesa ki yango fingiang. Olobi que yo muto banda oboko la pasteur pendant tout ce temps. Mobali oyo banda oboko la to supposé obanda oboko la e. Bongo ba ki set odi ki set asombela on kasindeni na mbongo na yo ba Mercedes asombela ki oboyi Mercedes olobi kotambola ka na ki set ezaka na mbongo na yo o mona te ke cohérence ezate obi to amo so mtuza memelo lisolo il faut zokata ko tuna ka yo kanisa mama 007 tanga yelinga lisolo na 8 tango ko solo l'année pendant 3 jours na olalati ngape na o mener ba enquête nanga mobali oyo lobi ke yondo bokolaka. Mais ndeni abana otambusa na ba voiture à cher. Ando yiba. Po yo boti bana 5. Congé maternité zora combien de tabilo boya na poto kuna bo vérifier. Si on a 5 wana bo calculer siko combien de temps zaki nango na ndaku, combien de temps anda obima. Mbongo bafuta kaye ya bana ezala combien, mbongo bafuta na congé maternité ezala combien. Et somba odiki set na facilité na Mercedes. Bosomi pena lupangu. Lupangu oyo tangu te wana toya nango lobi na pokwa toke na bungu. Donc maman kanisa zonga mutu sobo kabwana mutu boza binemite kokende pe kolinga frère ya pe mabete o lingi wana mashakado ya nango mabete mais olingi mobali ya batu oyebaki ke mibali nyonso wana ozana bango na ba mibali ya batu mais okene kolinga et puis oyebi bien que mutu amemi on na circuit wana ezali frère mobali na yo ex na yo toke bongo. Mais à notre grande surprise bayebi biso toyo kangona lisolo ya frère nenga obeta lisolo que non boyebana na ye ya de cela plus de 15 ans. Ce qu'on ni déjà à 15 ans wana avant ya olinga pasteur olinga ka yeka mbala morote parce que azalaka déjà pe marié. Pour frère abala de na Kinshasa tia ke na bangolais konso barana mwasi na ye na bala na bango. Mais 15 ans plus tard olingo za no lizeze na ye. Katula soif. C'est honteux. Oh muluba ndengeni. Entiniechi. Muluba zalaka mwasi ya lokumu. Mwasi wa pesa ka valeur. Mwasi wa banga kachibau. Yo yo kengo ta somote. Olobi ke boboyana, je veux bien. Mais est-ce qu'administrativement peut d'abord boyani? Oyebi makamba onde kende la kat. Zela tabo silisa, ozono mutunyo so lingi kasi. Poyo moni kaka, oliara kaka, neti soso kaka, pene kaka ya cour. Na basse cour kaka yoke na no musikate. Siko basali na onini? Oh sonite. Ozaki mwasi ya honneur, mwasi ya mutu, mama pasteur. Mama 007 kuta yebisi nga bi pasteur ndo le katina cher. Oyo ka lo babi wa lingi mwasi na ngai te, c'est que place na ye eza awa te. Na pas sa place ici dans cette église. Liko na yo. Liko ba caprice na yo. Liko bi zeti na bisalela na yo. Pasteur amatati na cher alo mamba ndengwana. Et les vidéos sont là. On va aussi t'emmener les vidéos. Moi si oba lingara te nga na koluka guerre na musala na nga pona moi si nga lingara na nga te. Oza pena sur nengozana que yo nyoko ba nyoko liyo yo souffrir et que pasteur yo mtobanda oboko la ainsi de suite. Ah maman ko satela makamunyo so metika ta wanat. Yo kata somo. Hein? Yo kata somo ko? Et puis audio wana bo Holanda wana, eza normal. Nga na okamwa bino. Nga ona zala mobile pena ndo bondela na balabala. Azape mutu teke ya mutu lipa na kwanga te. Mutu pena. Batu bayebi. Mutu pena ya mutu veut dire a pese pena na lukunga moko kate. Mais mukolo nga na lobi ke papa nga lingi na nga sute. Tonto alela na balabala fuka mi batu baota baoka batu bayebi ye lukunga mobimba baoka. Delvo ipen ni bayebi ba telemi baoka biso na ozone. A obondelanga.
Ngamo na yoki soni pona koma ki gêné ninga fuka mi olela na télémission na bisete to zimutuka a démarrer mutuka to longwe wana pona kokati. Donc c'est tout à fait normal que mobali alingi mwasi na ye liboso ba parents ya mwasi na ye il faut mi kitisa. Il faut senga pardon po ata nyonso na bolobi nga motema na nga elingi mwasi na nga. Yango fo na senga ye pardon, yango fo ata bolobi nini nga na ko senga ka pardon. Mais bango ba yeba ki ku bazai ko préparer. Alors, liboso famille, est normal que pasteur senga pardon. Alingi na ba débat midi à 14h t. Maman 07 a ebisinga lobi, alingi na ba débat midi à 14h t. Yango na bana ko lingaka ah mwasi na nga zonga na ndaku nazota la bana, nazota la ministère. Nazota la bana mini nazota la 15 ans na ngai. Ceux qui 16 ans na ngai ya revivre ceux 15 ans na ngai. Pour la nini to bongisa te mama. Pour la nini to bongisa te. S'il y a encore de l'espoir, s'il y a encore possibilité d'arranger, on pouvait bien arranger. Bongo nde ezalaka nde pasteur azalaki bongo ami kitisi na vidéo wana boyoka bodio wana boyoka. Ezaki réunion de famille. Comment est-ce que moi si akoko enregistrer mobile na réunion de famille après ya nanga bana ko utiliser ngo lokwa arme likola mobile. Pour moi na keye de azaki ne loka banda yo préparer. Kisi ozoloba mama, kisi wana lié yote. Prière nini ya malonga yoza nango kisi wane kolia yote. Prière nini ya malonga pena yoza nango yomoko biso que cela soit dit entre nous, de vous à nous, de toi à moi, de toi à ton mari, de toi à ton église. Prière nini ya malonga yoza nango parce que déjà ko kotala kaka ba vidéo na yo kuna na Facebook na yo et là que ça cause no un pied dedans un pied dehors. Wa ma pasteur moza un pied dedans un pied dehors, ça ma pasteur parce que balande pasteur. Mais la norme wano ma pasteur te wano ka mutu bi vivre là au balobara non ke no molo nde na saide ba 30 quelques minutes non suka na wana le reste on va venir mais moi si zala sûr que ma mbo sala 5 ans pour ko déranger moi si pasteur a balate zala sûr ba e ba oye biso ko bo mana o libala ngana mona déjà ndeko moko mama na ye mutando tine boma libala wana moyente mobali na yo penda bada lelo akomaka kofinga mama bango ayana ndaku na bango wana zonga sala même pas 6 mois ekoma mbutu ye na mama bango mama nga boyiriri oya ndaku na ote kende pa mobali na okuna ndo bado sa loi zela bachelo biloko na sani ko meka kotoka biloko na sani na ngate na nzungu na ngate. Mona mwasi akomi mama yo mto bomisela nga libala waki mayela ko yeba ngai muta bomela nga libala yo ye makambu ba parents ba vivre na kati ya bandako na lobi te je n'encourage pas que mobala sala mobansi mabe mwasi abomba ka sondeni non mais zala sûr na mambo sala zala pe sûr et que tango sala makambo na zo kanisa pe avenir abana poto yebani ndenge lobi ko bokola ki pasta siko ndenge nini bani osenga masalisi epa bato okomi ko déranger bato kosenga bango masalisi au pluriel pose ebele yo la bengo masalisi po toyebani mama 007 abina yebisa toyebani wana makasi wana te obokola pe mutu te po okoka pe te poko kobokola mutu te surtout pe mutu na 30 na 30 de vie wana te ya ba kiset wana ya ba Mercedes gero eye makasi tangu pasta te ki kiset na Mercedes po na basomba ndako lokola mobali nyonso azobongisa venir ya bana lobi toteka na mituko ndenge leki cher tosomba ndako na kosombela promettre yo chéri na kosombela voiture jipa solo po mama linga jipa solo po mobali osani na opese ka baposa na ye siko mobali oyo boko la ndene opese baposa na asombela ba mituka cher bon nde mwasi amoni qui c'est to elobisa kuto alulaka voiture moko ya mutu moko ya église
Parce que c'est problème ezate na okene ko négocier kuna comme ça na yeba kozongo ata ndeka isala makaka na yebi ndeni na kosala ngo mobali a boma nzoto mama 007 alobi pasta leli abi basi tolukaka nini basi bolukaka nini pasta leli sacrifice nyonso na sali po na mwana mwasi oyo yende lelo oloba na nga boy na ke sala musala ya pasi pona ko pesa ye nazo compromettre makambo pona ko satisfaire na ba besoin po za mwasi na nga za reine na nga mais tala li futi ya lelo bato ba komisa mibali baketo za basi loka bino bozo bebisela biso à venir ya moni ozo bebisela biso à venir botika biso to vana mibali pe na kimia siko o nyonso kenda oluka libanda ozwi mpe lote toseni ndeni likona ponga katia bango nde bakozoa bakosombela yo siko ndenge bango ya sombela yo kisete bango basombela bajip bana babugati na banini odi mpe ka elote zero mama omoni soni omoni yango ça va wana eza kaka premier soin à 21h nazoyela bino bodio mususu place mobali wana oyo ezokumisela biso ya batu pe bauti mpe kofete Noël en famille na bonani na bana nede ya bakolikoli na bana na ye 12 yo soko ye na 4 na yo esali lokola 16 na 4 borobota borusi 20 bendo son kaka na nani yo bimisa biso pe to bimisa ton cœur battra un peu plus fort. Nos cœurs vont battre ici comme pas possible. Toi aussi, tiens ton téléphone en main. Parce qu'il y a des hobbies que j'ai là. Je le garde pour la fin. Les bonnes choses se mangent à la fin. Commençons par de petites choses. En attendant, abonnez-vous massivement. Maman 007. Yayo yangoy. Où est le premier épisode? Deuxième épisode. Troisième épisode. Il y a 150e épisode des Zoya. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, identifiez, taguez, épinglez. Je vous attends au tournant. Commentaire. Ok, nabino bongo. Pour la moninetike, bozo nyokola, mona mobali abatu. Toke.